Nalobi nini? Le 6 septembre. Date nini? Le 6 septembre. Date nini? Le 6 septembre. Wapi? Na Blanc-Ménil, association amicale congolaise et YOLO d'Île-de-France. S'il vous plaît. Merci. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Histoire bachanangote s'il vous plaît. Bana YOLO, YOLO en fait. Amicale congolaise de YOLO Île-de-France, Bandeko. Pour passer la bilo plaisir pendant 20e anniversaire. Ah, Bandeko Boko Sepela, Biso Batu. Autre que vacances, toi et Belé, ou Ebika, n'est-ce pas coquille par rapport au programme. Alors, association amicale congolaise de YOLO Île-de-France et Bengi Sibinombo Ya Kobina avec l'orchestre Makutano de Popolipo. Invité surprise par les belés bandeko. Oui, bien orchestre mais ça la robine ça quoi. Wana robine ba rumba robine nyoso robine s'il vous plaît. Droit d'entrée et ça charité ça kana 20 €. Mais est-il que buffet ça gratuit? Bandeko s'il vous plaît ma ben abino ba congolais bo yaka 0 heure. Tozo si ça na ba 2 heures du matin. Bandeko bo y avant s'il vous plaît. Et zéro ko to sala on était mingi sur hôtel bientôt la vacances mais belé to ke ça ça tête to ke partout to ya poto sepela ensemble na bana yolo na lobi ka bana yolo te. Yom tozala likambo kosala te même aux associations mususu bandeko ya ko découvrir baninga basala ndenge nini peut-être peut ko même implice na association na bino ezatre capital bana yolo debout s'il vous plaît vous avez idéologie te vous aurez toujours moko s'il vous plaît yolo zami balete yolo za moko malgré za sud na nord mais ezala kaka moko kombo ya yolo to sala ba confusion te s'il vous plaît bandeko nako pesa bino adresse ke zapi ezalina Blanc-Ménil Nicole Gilles Guesde, 2 rue Capitaine Fonck, 93 150 le Blanc-Ménil. Invité les amalages de Souza.
Moulay. Bengsi bango za pour accompagner Makutano malgré orchestre Makutano ezali bango bazala comme invité spécial bandeko nanga s'il vous plaît tous ala bomoko bandeko omoni association boya bo vivre baninga batala nini po bino pe obosala raté bo meka kokokisa kosala yangona na Bengsi bino todo ya alors ndenge naza na plateau na yambi deux invités awa bakolo ba président na vice président awa tozala président azana droite langa ma ça peut ça comment s'il vous plaît ndeko ngai alors mbote bandeko ngai kombo na ngai Jean Bruno Kinsiona voilà pour bayebinga mingi na kombo Bruno voilà ngai président ya ACIF Amicale Congolaise de Yolo d'Île-de-France. Merci na gauche na ngana zana vice président Ambro 20 ans d'expérience s'il vous plaît 20 ans d'âge expliquez bango mutu na ngai. Bien, merci. Ambro wana komo do bengo tango leki nduriste quoi. Parce que expliquer de comment benga nous ambo ezanini. Comme on a eu Moké Albert Sobriquer ma babe nga abo o nege ba. O ba pesol ma musique quoi. Ah ba abo et utan Albert. Ouais, merci. Donc comme on a yango wana. Voilà, merci boyoki bango ndenge bozawa président, c'est vrai. Les lobes initiative ko ça la 20e anniversaire na ebike bo 20 ans eza une année de président. D'abord félicitations. L'initiative au besoin déjà, la 20 ans, c'est pas facile. Hein? Ah oui, ça. C'est pas facile, hein, président. Il faut que ça batte tout. Il faut que ça la souligne n'engagez mais ça la fort pour au salon quoi. Nécessairement ancienneté là, qui président sur les ans combien d'années au Sali? Oh, on gagne Sali 8 ans. Ah, quand comme même. Président, oui. Quand même. Oui. C'est la monosa correcte. Il y a des autrichiens. Ah, l'association Moutaoyiba normal. Pour normalement, l'association est belle. La mingue pendant la bande. Bon, excusez-moi, pardon. Na tangi comme association Moutouté. Ngana le blâme. Bana yolo. Na minute to sola. Bana yolo to sala fête munene. Na blâme nilo. Na levé parce que na association mingue pendant la magama incompréhension quand ma mongo. Oh non, qu'est-ce que yoga na gadep sa mutu mongo na kuzu. Bazongi sa gate sali. Imwangani. Bango, baza toujours bien organisé. Il y a un président, yebisa bato bata la biso pona association na bino o bomili biso nini biso to ya na concert na bato bele ba yo invité bango bomili bango nini et puis association na bino nini wa malamu bo sala déjà na kata association na bino oyo bato ba se plaît nango. Merci Papa Joël. Tala caméra no kuna. Oui na 20 ans to sali ACIF asali makambo belé. Ba oyo ba yebi banda les années 2009 de 2010 tous les ans, tout ça en manifestation. Mais au-delà de la manifestation, ils ont les associations, ils ont des projets. Parce que yango mutu ça que batubandi maba sangana. To ya raté pour to fandi to beta masolo to mela masanga. Non, association nyonso ezalaka nango il faut avoir un projet et puis tous les ans tant que tout ça la manifestation la biso but ezalaka ceux qui to Congo limwa mbongo tout ça la activité un projet au salamaki na moment on a. On peut ça exemple la projet mon président au sala déjà. Ben aussi to pesa na ba école ya Yolo nord et sud au moins 8 écoles to pesa ba matériel didactique oui bi calendrier to là qui moi maître can ba compas ba nini pour ba maître pour ba maître to benga ba maître to sala yango to sala comment dirais-je na Yonovi to sala makambu ya ko Yonovi ali association bande ko na biso bana Yolo notre village na président na bango Sambi à l'époque donc to sala yeloko to benga ko enlever ba immondice ah ba pousse-pousse tu vois que na ba pousse-pousse bon ça et là monsieur sala ba maman oyo to pesa ba maman mapa donc ba ka microéconomie to aider ba maman to sala biloko lo ba pompa kisi on peut commerce net capital ya mapa mapa oui donc contrat ezali pardon contrat ezali pona ko ba ya ko livrer mapa d'association et puis ba maman ba ko zwande ba mapa bateka voilà exactement donc bino
ça va être capital quoi. Capital oui, biso to ba garant. Voilà. Donc to garantir boulangerie vis-à-vis à maman. Très bien. Et puis tout ça qui soit événement munene to honoraki icône na biso maître Toro. To pesa ka diplôme d'honneur na 2015. Oui. Donc, et puis, tu as eu Bissonio sur Bandé comme 2020, Covid, et puis Bisso Moko, tu vois qui moi, mi kakatano, tant que mon boulot, et Zalaki, combattant, dengue alaki, bakoya, ko baby samakambu. Donc, Mbongo, et Kota qui soutient, ce qui fait que baisse l'activité, na Bisso et Zalaki. Mais là, on se relance. Dans le projet, toi, dans le loyo, il faut tout. Mbongo, tu souhaiter, franchement, Baya et BD, celui qui a Mbongo, tu pesa na bana, veuve, na orphelin ou bazana est na makambo bitumbo yali. Moi, contribution na biso ya mouquet, on met tout ça là, yango wana. Na quand tu m'as le président, on va faciliter, tu pesa na est. Mais Biolo, mais quand tu parles, il y a des trucs que tu dis, c'est sérieux, c'est vraiment, ils ont très bien l'initiative de Boursa, mais image, ils ont raté vraiment président, en fait, image Goya. On a promettre parce que tous aïe ko bongisa ko réunir image wana nyoso to ko ya ko livrer ango ko l'excellent la biso c'est très important parce que moni préva l'appui moni mboko ko motam na la mila l'air président le logo lo parler c'est bien bon tout le monde va se battre belé association belé et il y a loba pe ce qu'on entend to fuite to bête fuite comment ça na to chaîne la vérité président batwa taloba na mbete balinga vérité soko zoko miko si la père na lingo zo problème était pardon vaut mo lo ba vérité donc le lobby Nigeria to tala image en fait sikoyo na jour boko sala au jour il y a 20e anniversaire un événement on est à la 20e anniversaire est-ce que vous avez surprise au bombeli batu vous ana moi organisation mo vous sala qui par rapport à alors organisation ali même déroulé il y a journée wana ici Salami bon et vous allez afficher très prochainement ceux qui to katia beaucoup monde on a nini na écran mais programme ali vous allez que d'abord to lukato honoré pour 20 ans ce n'est pas peu to lukato honoré membre na biso les plus assidus banda to bana 2005 ti lelo ali to pesa bango selon boulot sali médaille d'argent, médaille de bronze, voilà, tu honoré d'abord Bango. Et puis c'est vrai que ils ont ça ils ont retrouvailles parce que nous tu es biso so bana yolo amour na biso ya yolo il est qui makasi il y a tout lingara toujours tout sangisa bande ko na biso d'abord ya yolo mais to bossa na gate to za na kati ya Île-de-France association zebele batu baza ebele to c'est limité te kaka na bana yolo oyo nyoso ba yebi biso ba ya oyo ba yebi biso te ba ko découvrir biso ba oyeba ce que ACIF ezali eloko ni voilà très bien mais président si comprendre ba leko ya bino debout parce que l'association comme un petit peu basala moko na kati la moko balobi po ba déranger binoté bino ba kulutu ba mbiaka bango ba to sa basala moko ya debout yolo na éviter ceux qui on a message ko pesa bango par rapport ya fête ya 20e anniversaire au bino sala pour na 20e anniversaire ko banga bango pe ba na kati po ba na yolo toujours ba na kati effectivement heureusement pour tout le monde l'air moko il faut moi biloko bima rebelle pour mon émulation et ça là que beaucoup ça mais bande ko na biso ya association en particulier des Bouyolo bazali pleinement invité de toute façon invitation baza bana yolo te baza bana biso bande ko na biso ya yolo plus jeune que biso bande ko na biso oyo to zalaka na bango ba besoin invitation na bango personnalisé lokola association il y a pas de souci présent surtout pour na l'air global gamoni pour na air par rapport au bandana 18h pour na bateau ba na retard na yibita alors et loko ça la passe yangwana parce que to 8 salles de 8h à 2h 4h du matin mais il faut to profiter pleinement na tawana pour ba o ba ya retard ça la moi pour rater partie et loco parce que le programme il y a les riches il faut vivre programme na mobimalango donc les loto koloba papa Joël a outu koloba que effectivement buffet ils allient gratuit mais les premiers arrivés bazala
bien servi et mieux servi. Voilà. Donc si on y a souka olobate que ah bolobaki non, yangwana vous allez bien na ndenge programme ya mulai makambo vous allez belé ndenge bomona on a déroulé boya à l'heure to sepela mingi ti na mwatango to sugisa et puis beaucoup regretter rien. Juste un rappel s'il vous plaît bandeko tout ça confusion té ma belle biso ba confondre trop. Oh non balobaki to kolia to komelo felete. Ça le futamaki mbongo association ba bimisa mbongo bimisa na kete fozonga. Moi le komela au milieu de soko mela ka 20 yaka na moi le na opesa montate. Bilo na soba lobi boyo tabo kimi avate na ko loba montate bo ya ko tala ka kuna ezala ko pe cherté tala ka association te ka cherté. Moi le komela moi sucré moi bière na moi vin whisky pe kozala oye o tiega ka moi quelque chose na poche pour permettre yo tant aux olia malembe aux omela malembe et très important président nani nazoya nani naibike nani président abro président bro naibike yaza vice président tozonga to comme se ko préparer ya vice président ye aza moi pressé pour so bossa na makambe belo biso zolo baté pour talaka 20 ans. Bonjour président bro. Bonjour. Et à Makamana Bino, Banayolo, 20 ans. Bounipe, 20 ans, c'est belé. Bien sûr. 20 ans, on est à l'anniversaire. Naïbité sur Zama Lobani, nous avons ça va. Bateau Balola Nabiso, na bateau invité pour bailler na idéologie. Malobananga et qu'on rejoindre les Isaramoko. Ah, voilà. Malobananga, na Olobamingité, Isa esprit à unité. Voilà. Na Osenga, Bana Yolo. Banakin. Banakin. Banakin oyo au Bazali, Tozali actuellement na Île-de-France. Et c'est un grand événement pour Nabiso. Pourquoi? Parce que na Kati a déroulé il y a journée on a peut-être présent à Zapon Mouké. Tu peux parler de l'histoire de Yolo. Oui. Avec vidéo, projecteur. Voilà. Tu peux l'accès à moi, image. Il y a création Yolo. Il y a bilo comme ça, tout ça là. Bilo comme ça, présent, il y a poussou, décoration, il y a maître taureau, événement, tout ça là. Donc, au monde, il y a beaucoup moi, j'ai 20 ans. Et ça, c'est le comme quitté. Bien sûr, donc ma mère a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, pour nous, c'est un grand événement. Parce que tu as commune, tu as décoré. Tu as tinda ki ba mikana na commune auprès de maire adjoint ceux qui bandimi donc tout bakuya pas officiel il y a commune bakuya pour décorer ba membre assidus il y a association donc c'est pas un petit événement c'est un grand événement. Non c'est un grand oui c'est un grand événement mais place mon bébé ici présent puisque le banakini association bana île de Yolo donc donc bato bana Yolo babota bana kina batamboko ah non comment est au BBC non c'est une façon de parler rectifier car lo babatu tout o yebike moi na Yolo il y a Île de France batutu baza bana Yolo te o ya bana Yolo o ya Île de France ah batutu ya bana Yolo il y a Île de France voilà vous à la présent na événement le 6 septembre vous à la mona Mombele vous à mona limité mwana matonge bana ya kalamu au bazar na Île de France to senga bino boya parce que la situation na biso toyebi ke bana matonge belé bazaki na kati neti ba mpia ba tebele bazaki na kati to senga bango au bazali na kati ya Île de France bazala présent na événement na po ezali tout sangana pona pour raffermir qui bonde qu'on a biso to bola gisa banda bokoli ndenge nini kokola na bino est-ce que bobakisi mayele be mayele ezongi na sima en tout cas mayele bakisami merci quand même s'il vous plaît le 6 septembre na lobi nini le 6 septembre date nini le 6 septembre le 6 septembre papi na plein mille association amicale congolaise de Yolo
d'Île-de-France, s'il vous plaît.